Mbote na bino surtout ba ebolinga maman Eliani tout na pesi bino mbote mingi. Merci beaucoup na bino nyo surtout au bout disposata na bino pona kotala to pe pona koyoka nga. Soki na biki allo bonjour. Banda bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango bandi papa nous pour le mariage. Ensemble souvent maman Eliane nitu. Ebwe. Ma vimpi, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, vraiment, la posa kwa baba ebanga. Bande konangai o balinganga ceux qui baza malam. Boko komela ngai. La blanche samba. Yom to komara mingi. En tout cas, na ningyo koma. O ibisanga so boza bien. Femme de promesse. Boko makomande bo mesana ko komane bake. Ba ebanga yo balinganga. Baza malam. Naza lisolo ko swanda bino de lo bande konanga boyebi ke ana kati ya émission na biso to so mingi makambo oyo etali mabala. Alors leo na kati ya likambo etali mabala déception oyo de kona biso moko ya mwasi azwi déception ya bolingo. Aya. Déception oyo ndeko mwasi azwi abengi ngai abi mama Eliane tu motema yesuki mama ma deuxième mama yango na bengyo opesa ngai conseil deuxième mama na ngai na ya kolela ta na lipeka no mama po pasi na kati ya ndako ya libala oyo eleki pasi eleki ndenge nini mbongo na ye ya likelemba ememi mbanda na ye na poto mais avant tokota na kati ya lisolo ngona be penza ya lisolo na kopesa mbote nano mingi na bayeba ngai baoya ngai ya motema na famille du cœur na ngai surtout na lisalisi famille du cœur na pesi bino mbote mingi naza na famille du cœur na pe na lisalisi famille du cœur mantuka na pesi bino bambote bino nyonso tu ata bacholanga nazanga mama mama nanga Alice Ndombele ata bacholanga nazanga mama il y a une deuxième maman Alice Ndombele. Je te fais de gros bisous. Embrassez-les la joie. Ndombele. Bah, gros bisous à la fille de ma mère. Ma titi l'angolaise nakati à Toulouse. Pese l'anga ba maman Toulouse mbote. Elle, c'est la fille de ma mère. Ma titi l'angolaise na so ba bisous na yo ebele. Ya mete ya batu ya papa Edo Diawakana. Na sali bino pe ba bisous na bino ebele. Ya mete. Kando mesana kocha papa Edo. Ceux qui pe na gauche. Ceux qui pe na droite. Et yebi kaka yo mona kati. Ya motema. Maman Eugénie Mongaï, ma copa de moi, de moi, je suis ensemble avec toi. Ça va bisous et belé na Gaïtan, mon fils. Ça va bisous et belé et pas ya papa, mon frère, Mongaï. La plus belle mamie, la mamie la plus stylée. Yabe ya Zakari, ya nga ya pasipe. Yabi sengo yabe ya Zakari. Bah gros bisous. Nayo yabe ya Zakari. Ya malgré pour l'oum, je te fais de gros bisous. Lisa, les familles du cœur, en tout cas, bah bisous na bino nyonso. Bah en tout cas, bino surtout misat, bah bisous na bino nyonso surtout. Dina Land, Dina Ngol, je te fais de gros bisous. Maman Deline Ngafula, bah bisous. Maman Guylaine Moussoba, Lisa, les familles du cœur. Bon, moi, quoi. Lisolo na sana ngweza foma lisolo ya pasi makasi. Kande bomo na wamela mai bopona kitsa motema. Po lisolo ne matse kinga tension. Tant kana yo ki yango tension na banyo mata. Ya banyo mata tension komiti na ba 16. Na meka bo 17 ngani tata nzambe. Likamni na tension ko na ba 17 bo. Boyete. Tina ba 17 de tension. Likola lisolo e bongo moto a vivre ngo ye moko aza ndenge nini. Lisolo naza nango akobetela bino ezana ndeko na biso moko ya mwasi mwana na biso moko leki na biso moko ya mwasi aza na kati ya mboka France. Mwana abotami awa na mboka ya France aza na 36 ans. Abotami na kati ya mboka ya France. Kaka nde boyebi ke bana na biso oyo ndenge bakolaka. Ceux qui baza kokola bana balinga okokila ba parents te, ceux qui ba parents baza koloba bana koleka nzelo te nganyoka sa swangai koleka boyete bana balinga koyoka te balinga komona baki connaît tout bango bayebi nyonso. Mwana mwasi wana abotaki déjà mwana na ye moko chez les parents. Ndenga zaki pa ba parents abotaki mwana moko. Ndenga abotaki mwana na ye wana avandaki na mobali abotaki mwana te parce que bakabwanaki bobi ba jeune garçon apé ses amis atiki ye avandi pa ba parents ba boko les amis na ndenge ayi kobota mwana na ye. Après avoir kobota mwana ayi kokutana na mobali moko na jeune garçon pe moninga la banko ya bankola moko na ye kaka ba age na ka ya pose quoi na 36 ans muto apesa kezemi wana aza baza age monté muto apesa kezemi akomi déjà na 45 ans. Pour moi la tuna ba âge pour na yeba ko expliquer bien
que vous avez un âge de tel à tel âge au salaire kinini ezali kinini. Voilà pourquoi bon mon nga nga mingi ko préciser ba âge ya so mutu apesenga lisolo nga vraiment ko tuna ba détail. Alabi maman le quoi na bote mon na liboso chez les parents, ba parents balobaki mingi ba parents basilika ki oui, nazaki pe na tort parce que naza koyokela ba parents na ngate ndenge saki na ye kobota mwana na kutu kobota ngo seka lokwa kaka ke bon. Na bota ka peka bon. Bref, ka ndenge apeselaki nga lisolo ayebisinga maman Eliane après na ye kozwa mobali. Liboso abi abi maman oza vraiment deuxième maman tango lobaka il faut to yokaka biso tulinga ko yoka te yango tokoyaka na bambeba maman Eliane nitu abi maman Eliane tango nyonso tiraka sonnette d'alarme lobi bana babotemi na poto balingaka mibali babotemi na poto balingaka ba blédard te po mingi la plupart ya ba blédard bazokisa bango ya mitema basala bango ya mabe maman discours na wana liboso évangile yo tabi ton évangile là-bas, je n'aimais pas du tout. Évangile na wana ozaki na ngwana ke bana babotama na poto balinga na bango na bango balinga ba bleda te maman na banda olinga ngote na banda ko sepela na yo tant que maman Eliane nitu grande sœur maman na o sepela na yo mais tango lobaka ko balinga siko ngana za na bleda na kati ya ndako tango nazo yoka ndenge wana na mobali yango pe yanga maman en tout cas maman opeza na linga kete ya zakaka contre bato balobake foka alinga ka bato babotami na poto babala kaka bana poto ezaka te bolingo ekipaka te na ndako na bango na mwasi na mobali bayina nga maman Eliane tu mpo na évangile na nga wana lobake mwana abotami na poto abalaka mpe mobali ya nini abotami na poto nzoka nde bayina na bango ngai yangala innocente mowei na ye bakiloko teki quelque part bo bato moko boye bayinanga ya munene siko ekokweli babeti ya koto ya munene siko ekweli ye tawe munene ekweli avandi abi maman Eliane tu alobaka lisolo na ye eza boye namela susu mai lisolo na ye eza ke aboti mwana moko azaki chez les parents après na kotambotambo ndenge ezalaka kaka nzela losambo aye kokutana na tonton moko na église tonton ngo ayaki na ye mpe na mwasi te sans papier ayaki na mokanda te aya na ye mpe na mwasi te awa na poto ayaki na mokanda te aza na mwasi te balingani na ye ntango balingani na ye ayebisi mwasi abisko nga na mokanda te naza na posa na bala yo mwasi mpe borne na kati ya bolingo mwasi lokwa asalaka na yebi mama nasalaka na nga j'ai commencé par chercher un appartement. Azui un appartement na ye aki kokota laki ba parents ki yasa nini aki un appartement ki ndeko vanda na mwana na ye nzoka saso ki mobali déjà c'est quoi ça kokota déjà babuli no folonga pa ba parents comme pa na yo pourquoi pour que mobali alonga place ba ndeko vanda sa nini ay kokota et pa na ye bobika mingi mibala poto ba mesala ko kende kokota mabala na bandako ya basi akoti na ye na ndako ya libala babandi kovanda na mwasi na mobali Reba bandi kovanda mobali ya MCB ko moni ngai na Kongo kuna na bota mwana moko. Siko ndenge toza boye nga pe na lingi na kutu pe na mwana. Mais il faut to sa nini to bota. To continue ko bota bana na biso. Soki to boti nga na déclarer mwana na kokozwa mukanda na banda kosala musala talaka naza courage. Mwana mwasi wana jeune fille na biso wana Yvette wana akutaki ye asalaka na ye na mukanda ya mutu mususu amonaki penza kaza garçon mo aza courageux tonton mo courageux penza abi Yvette tala déjà na saka na mukanda mutu Yvette pa tali akenda saka mukanda mutu azolakisa salaire tala salaire na nga yango oyo tout ça vraiment ki na transparence makasi nzoka nde derrière la tête azaki na mayebi boye biso batakisa sato ka mayele bana bote na poto baleka biso kana ba français mais na mayele boye mayele pelengendu ba ba yango te bango mayele pelengendu ba na ngote baleki biso kana français mais na mayele pelengendu toleki bango alabi nanga maman azokende musala salaire nyonso yaka na maboko nanga sikonga na otanga ba mutu aza mukanda te encouragé comme ça akendaka musala salaire nyonso tu na maboko nanga namona kaka nasala nini naboteleka mwana comme ça napesa ye mukanda abanda kosala na mukanda na ye moko ekoza susu bien mpona biso bayoka na bango bale mwasi na mobali akumbi na ye mpe zemi ntango akumbi zemi na ye bakie mpe na mairie badeklare mwana bango badeklare mwana boyebi ke boti mwana mwasi aza française bapesa mukanda une année apamba bapesa mukanda azwi mukanda ere azwi mukanda na ye abandi musala abandi kosala 6 mois asali une année
asali wana azosala mpenza mosala ndenge ezalaka mpenza azosala na kosala mwasi aye kozwa zemi ya mibale ayebisi yebi yo ozwi zemi ya mibale pourkui ifalaki pas ozwa mibale ifalaki kozwa na lokoto botina no mwana o moko ngai nakende Congo nakende kozwa mwana oyo natikaki naya na ye tosala famille na biso récompose comme ça tocontinue kosala nini kobota bana mosusu vraimen ata yo moko mpenza nakuta koza deja na mwana toboti mwana moko bakomi mibale ngai nayaka na mwana moko wana aza na Congo na oyo toboti na yo me ebongaki wana aya nanu moi mosabi asko foto sa ndene yo kama ela pelengendo ayebisa biloko ndi tosala tala mwana poto ayebike badefa mo na banque mais ya tali sona koti mono ida kodefa mo na banque ta musu foko pa koso na mama bango nasala nini na bete kaka bilo ya mikolo ya pauvre père mbala moi bisabi photo ça alikelemba bi alikelemba ndenge nini a expliquer que moi chaque fin du mois au bando tia 300 €, aux autres tia 300 € nga na osa alikelemba côté na nga yo po osa alikelemba mais batango asa na bango likelemba ye mobali mutu aye Justin mutu aye kolakisa ye bato alikelemba la pauvre ayebe makambo alikelemba te ayoka onga na sango na bamama me ye moko bopoasa alikemba biloko moko asala na te na vi na ye mobali mutu alakisi ye ayebise te omoni fo kosala likelemba ezaka ndeni ayebise omoni nga kote na nga na osa mpe likelemba 300 € tous les mois yo mpe kote na yo ozosala likelemba me ye moko wana kaka Justin mutu alakisi ye bato akosala na bango likelemba abebando tia 300 €, ndenge tozana otia 300 € bobanda kolia bokolia 3000 € na mutu moko mais okoki mpe kobakisa susu mpe demi mutu aexplike ye mutu mosusu mpe akozala otia 150 yo mpe ozotia 150 c'est 300 €, comme ça omona yo okolia 4500 okolia oke soki olia neti mois de janvier na mois de février susu bapesi yo pourquoi asalaki bongo atiaki kiyeba ndotia likemba 450 € azotia 300 nde na explike bino wana pour que asentir yango mpenza te mpo bacharge ya ndako mpe ezali ayebisi menga kote na nga na bandotia ya 500 yo motia ba 450 ok ya pas de souci donc mobali soko azwi mbongo na salaire aboki likelemba mwasi mpe aboki likelemba wana baoboka projet eza nini Justin akende na Congo akende ozwa mwana na ye aya na mwana na poto mwana mwasi bobika bana basi baza deja baamoureuse mwana mwasi baza amoureuse bayebisi ke teka mama oteka mama teka papa koteka donc ça za deja borde na kati ya bolingo donc boyebi bolingo kaka ndenge ezalaka ok bandi kotia likelemba mobali akalkuleke bakolia likelemba nga bamibale nzela moko balie mpe likelemba nzela moko mobali alie mongo alikelemba mwasi mpe alie mongo alikelemba mwasi alie 4500 ya likelemba mobali mpe kote na ye alie likelemba mais ezozanga 2000 € ayebisi mwasi abi oyebi mpona mwana wana ya mpona osaba moni mwana ya abotami na poto ayebambo bademarshe te ke ofo kosala boye bayebaka mwana te o makambo ya mikanda bangunda bayebaka mwana te me bayebi quand même ke soki mutu botina mutu mwana badeklare mwana eza mpo mutu wana azwa mpe mokanda wana nde basi bayebi parce que eza fréquent esalamaka mingi mwa mobali nayebisi alobi ke Justin ayebisi ivete abi ivete mosiko ndenge eza wana il faut bakiselanga susu mbongo mosusu apa nde tozwi likemba bakiselanga mwa ata 2000 € ayeko basali 2000 € esali 6500 na o mobali azwaki mobali ayebisi bo siko ndenge eza boyenga na okende Congo na okende Congo na kende kozwa mwana naye na mwana mais faut yebaki esengaka mwa temps il faut kozala na patience faut vraiment kozala na patience mpona sala nini nakoka koya na mwana wana mais zemi nde nga alingaki kobota mwana mibale te alakisi susi na ye efaki mwana mibale abotama soki kaka mone longola zemi ye abite na longola zemi te eloko sikoyo esaki ke alongola zemi te apréféré agarde zemi atiaka motema ya bolingo apesa ye mbongo mpo ye aya na mwana na ye ndenge aexplikaki mpo ye aya na mwana amonaki te nalongola zemi te mpo mobali banda omenase ka alongola zemi ye atali te loko asenga mbongo napesi mbongo mpo na garde kaka grossesse na ngai mobali azwi mbongo mwa mwasi apesa 6500 € na mbongo ye azalaki nango ake Congo akomi na Congo avandi 1 mois 2e mois ekoki mobali mwasi abi 2 mois yango ozoyaka ate abime na koya ndenge nini ayebisaki oke bademarshe awa ezalaka ebele mpo na ya nazonga kuna tala bademarshe il faut nasala boye boyebika ndenge mambo ya poto ezalaka 3e mois
na troisième mwana ayebisi soto mo ndenge eza na il faut que nango mo 3000 parce que moto na pesa ki mbongo po to na mwana moto ngo sani ni akimi ndenge akimi na mbongo boye il faut ka na mwana ko tika mwana te situation a eza pasi abandi ko kele photo mwana mbo atindela ke ba photo wana situation a eza pasi talaka mboko eza pasi yo bote mina poto yebi pasi ya mboko te mboko eza na ba pasi ya expliquer ma kapesa ko expliquer mwana moi c'est qu'est-ce qu'on defa 3000 € na banque parce que ça qui na mbongo te Azu a défait 3000 €. Donc là, 6500. Là, 3000. Et c'est le quoi PC 9500. Azu a tiré les mbongo. Moi, je suis Zumbo. Avant, nous avons Congo pendant 3 mois. 3 mois. Quand on a Congo 3 mois, avant d'Akinzo, quand on préparer à Minene. Quand on préparation dans Zakine. Abandé Kobala moi sinaye. Oya tikaki na Congo. Abandé Kobala moi sinaye. Oye atikaki na Congo. Abali mwasi na ye alongo na mwasi na ye bana na Congo ti na Turquie atiki mwasi na Turquie atiki mwasi na Turquie nda sali nini aye kokota ye kozonga na mboka na biso na France azongi mona mwasi atuni abi bongo sikoyo mwana okende kozwa mwana nakendeki kozwa nakutaki ba problème familial kuna nakutaki ba problème na famille baliaki nga mbongo donc na resi koya na mwana te oresi koya na mwana te na resi koya na mwana te abandi komisala ba souci na kati ya ndako abandi komisala ba souci asala so ba souci pour moi ça nini abimisa suka mbongo apesa eki yaza malheureux ana souci mwana moi ce qu'on appelle libomozo ça nini libomozo kola moi ça bota te moi c'est aboti abandi azongeli nanu moi musala moi c'est aboti moi c'est aboti yesu c'est matisu makasi soki na mwana su mwana ndenge na tikiki nzoka lokuta atika moi na Turquie. Ye moi mataki na mwasi tina Turquie. Atiki mwasi na Turquie. Aebise na voyager les sources na sanini na ki Congo ke no continuer ba démarche ya mwana. Ko voyager ko continuer ba démarche ya mwana lokuta akene na yaka Turquie alukaki a déjà muta pesa ki eloko nzoto akoti Turquie. Akoti na Turquie a récupérer mwasi. Ko récupérer mwasi akoti na mboko na nini na Grèce. Kolongwa na Grèce Allemagne. Kolonga Allemagne, France. Ndenga aseki makamwani surtout ça qui est sous 1 mois. Awa tiki mwasi na bébé na ndako. Antu mwasi tika na bana misato. Mwana na botaki ya liboso ye moko mwana iveta botaki ye moko na bana omi bale bana bakomi misato. Aye kozonga. Kozonga azongi. Na ndenga yaki na mwasi na ye. Azui mwasi atiki pa ya grande sœur na ye. Ba semeki kindie kwa. Basola nino esi la solote wana. Azui mwasi atiki pa grande sœur. Aye na mwasi. Akepe donc asali ba démarche penza aye na mwasi. Atiki mwasi pa grande sœur na ye. Kotika mwasi pa grande sœur. O pe na ndako innocente ayebi loko te. Wapi mwana na réussir kate. Ye patali non qui peut la grâce te bambon zo kende na oma kama zo sima nango te. Nzoka cop oya azalaki nango cop oya azolaki mukanda pa ya Yvette ezalaki kopa nini azui mukanda na ye akina posa babota bana na surtout akina posa babota ka mwana moko a déclarer mwana azwa mukanda po akoka kozwa mwasi na ye amema mwasi na nini na poto ona baki likambo bolingo eza motema bana ya poto bali ko sumba trop bolingo na mikanda bali ko sumba bolingo na mbongo bande ko mobile soka lingio so lingio ta lingio te ato somi yango ndeni soki motema ne lingi te obebisa tango no pamba aye na mwasi tiki mwasi epa ya grande sœur kotika mwasi epa ya grande sœur azongi na ndako epa ya mwasi na ye ndenge bazaki na mwasi na kati ya ndako bazovanda na bango mwasi epa grande sœur donc tia ye na mwasi aexplikaki déjà mwasi ke ndenge eza boye balibala wana boyebi ka ndenge ezalaka yaka lokolo bali mundele awapesi yo mukanda tout ça mais mwasi patali déjà ke non mobali aza na mwasi et babala na kite a déclaré ka mwana eki libala te eki déclaration ya mwana a déclaré ki mwana ba pesi mukanda na sima mwana eki déclaration ezaki libala te ke babala ni ce qui fait que mobala zaki na libre comme l'air aki libre ya kobala mwasi mususu
azwi mwasi na ye ki na ye atie pa grande sœur na ye. Justin azwi mwasi atie pa grande sœur. Grande sœur akomi kovanda na mwasi. Akomi sikoyo matata na mwasi na kati ya ndako. Akomi matata na mwasi na kati ya ndako. Alingi sikoyo kende musala te. Mwasi abi nga na congé naza congé maternité. Yo lingo kende musala te. Ka mbongo ya chômage ka to bandolia ka mbongo oh vraiment. Nzoka ye posa na ya munene azaki nango lakini ya kobengisa mwasi. Lokola azwaki mwasi na ye, aye na mwasi na poto po na ye donc c'était qui quoi. Amo déjà c'est bon, mwasi aye, mwasi c'est pas grande sœur, abwakisi mwasi. Tia kendeki na Congo. Apesi ki explication pa mwasi, expliquer mwasi. Mwasi na Kinshasa ana tina. Oza kutu mario na pete na musapi kutu bazozo yo. Bongo oyo kutu na pete na musapi ta déclarer neka mwana. Et puis mobile ne bazaki ne banda Congo. Papa Roger Kela ozoka lisolo na obeta. Papa to mawanga na Londres kuna ozoka lisolo. Papa Roger Kela pesa famille mobimba bambote. Loba mamo ili anito pesa bino bambote na bino. Bango nyoso famille nyoso ya papa Roger Kela na pesa bino bambote na bino ebele. Papa nanga ambel na Allemagne na pesa mbote. Papa mikolo papa boyinga boy po ni mikolo ebele boy mwana yoka boya solo na papa lelise nanga singane umesala ko. Abi mama nito. Ngapi na kati ndako na mobali akoma kosala nga moba matata moko boye poka na sa nini na benga na ye to sana sa nini wana mwasi wapi mwasi azana foyer abanda ko cha mwasi na kati ndako moba matata ndenge za laka moba matata ndenge za la kaka je musoka ba swani ka boye ayebisa biko yo biki yo lekisi ya o lekisi de toute façon nga na kei parce que yo lekisi ozo changa l'aise te ka nde baluka ka makamwana asimanzela kei moi moi ça bandi kolela mais tout ça na kasona kana biso mamelia parce que couple mse de ka couple moi ko swana to zali to swana kaka to swana aswana kaka to si to mesana ko swana comment ko swana ka esiko yo kene mo bala asimanzela akenda mobali akei moi ça bengi grande sœur ya mobali na ya tala mobali na nga kei ya bi boss ko mobali akei nga na sa ni obengani ete na dengani te kika ye mko mais so mobali akei mko foi ba pourquoi mobali na yo akei ya suksi na oka wana nzoka ya yeba kipu mwasi tango yaki avandaki na ndaku ya lokola libana na bango bandaki na église bakutanaki na église camarade ya grande sœur wana ye muto ayeko fungolela mama ya mwana mwasi s'il vous plaît ayeko fungolela mama ya mwana mwasi makambo ndenge ezali abi bongo yebi te bokilo na yo tala boye arelate l'histoire kaka ndenge na yebisi bino nde mama atelemaki pa mwana ye wapi mobali oh mobali azate mama to swala ki kaka simbi biloko na ke mama mutaza ko informer mwana na kati abe monde mobali asakaye na yo tala mobali tala boye tala sanya ko boye azu siko ni solo wana nyonso ndenge zaki akendeki na Turquie ko sa boye za nani ezali ke grande sœur da beteli camarade na ye lokola beteli camarade na ye tant que mama aki motema parce que mama mondimi tozaka ne awa mwana ne pe tozaka po nini bakoki kosala ye boye camarade grande sœur wana muta beteli mama na Yvette nda expliquer na mwana na situation nyonso mobali na yake nda bala apesi trajectoire nyonso ndenge na expliquer bino nde mwana mwasi abengaki nga aza kolela mama na apesi yo raison ekolobaki bana babotemi na poto babalaka kaka mibali ya poto babalaka babledar te bavena te mama mobali wana na kati ya ndako ayinaki yo makasi nanga mpe mama nga na ayinaki yo te me na bando bakambe mama poni alobaka boye ke tobalaka bana poto yebi teke bagarson na biso tobotama na bango babalaka na bango biso te balinga babala bandibu balinga babala na bango basénégalaise biso vraimen bakalkulaka na bango biso te yango mpe biso tozala biso mibali na biso bableda surtout ke esalamaka mingi biso tobotaka pamba toka biso bapondeuse soko so boti mwana moko akuta tana bleda na yo sa nini boye na bino kobalana donc mama souci na nga pasi na nga yango oyo ntango mama na ngai koyebisa nga mama na bandi kobenga mobali achange numéro ya telefone nabengi grande sœur na ye nayebi naza déjà au courant ya makambo nyonso tala boye grande sœur biso yebisi mama tunaka mobali na yo ayebiso nga aza likambo koyebisa yo te abi me yaya avandaki mpe na ndako na yo moto obwakisi ayebisi baverité so abi tunaka mobali na yo nga aza likambo koyebisa yo te botala basituation oyo bana bakutana nango nyonso na mpe mpona motu makasi mpe ya bana ata mpe ka motu makasi yango mpe te bino mpe mibali yango naloba nini bino soko bato botanga bolobi nini na place wana boloba na bino bolobi nini bana biso balinga mpe koyoka te
ta mobala ndenga inanga bobi kenga batu babenganga nga basi babenganga pe batu basi babenganga mibale mobimba mama yo so osala émission olingolo baka biso ba sans papier to bala bala bota mi te pona nini te pona nini te pona olobaka ndenge wana tuka kotana nga sepela te siko biso batu tona mikana te to ko ba te nga bi papa mabena bino bino bozalaka soko bali mwana oya bota mi so zu mukanda bosala nini tula mwisi yazaza tula mwisi yazaza bokimaka bango yango ngana fungolaka bango misu sikoyo abi mama wa Eliane mobali na nga na zemi mibale amenasaki nga nalongola kaka zemi mama nalongola ka zemi nga nde na boyaki nga bina kolongwa zemi te alors mpona na atianga matata minga kolongwa zemi te tala pourkui na ndimaki nakobakisela ye bambongo oyo aza kosenga nga mpo akende koya na mwana yango ezalaki nini mbanda yakende mwasi na ye oyo ye atikaki na Afrique akomisi ye mwana aya na mwana nzoka nde mbongo na ye moko mbongo aliki elemba esali nini elongoli mbanda na Congo ememi mbanda na poto voilà likambo na nzaki nango tosala bino mokolo ya lelo yango wana me lisolo oyo tokosalela yango live soki tozwi temps tokosalela yango live fo mutu na mutu apesa opinion na ye par rapport ya lisolo oyo ya lelo bino bato na makambo ekomeli bino te bino bajeune oyo botalaka bozwa mayele yango na soki babalana kiki bakende kobalana divorce ezaka pasi mpo na bapesa motu divorce. Je te fais de gros bisous ya rifini ngano de moi. Maya copine ba bisous na yo. Divorce ezaka pasi soki kosenga divorce. Ba ko yebisa bino batike bino nanu 2 ans bo se réconcilier. Et puis ceux qui divorcent mobali to mwasi moko na bino asengi divorce. Soko bo kopesa divorce yeba ki akobala lisusu te soko boy kopesa divorce. Moya akende kobala ezate. Mais la jeune fille aza pesa bleu. Basali nini ba déclarer ka mwana babala na kité basali ka déclaration ya mwana nzoka mobali yaki na ba idée derrière la tête basali ka déclaration ya mwana mobali a déclarer mwana ba pesi mukanda mais to bengi ngo union libre mukanda na ye wana za na ngona maboko ndenge mwasi na ye wana saya akoko protéger pe mwasi na poto bakobala na bango alors mwasi na tazu mukanda no kité akozala protéger na sima ya mobali ba union libre oyo eza na ba problème ya ndenge na ndenge bozo mayele bino bana bobota mi akaka français wala le toucher wala mais j'avoue ba français belé ceux qui muta mukolo ba la papa oh les darons ne savent pas oh là là ma daronne oh là 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 elle m'a fait la honte elle m'a fait la honte tu sais mais mayelo ya mayelo penza bona okaya français. Mais yako timba nde babaka timba bo timba te bo monde bakilo ba yako sakana bino putain nde bakilo ba yako sakana bino bon moi la pote moi je suis né ici moi je connais pas l'Afrique j'ai jamais été moi je pense pas que je serai en Afrique oh là là tout ce que je vois là moi je peux pas mais tala nde ba yako sakana bino j'espère que bozo maele ya mawa mingi ya pasi na ba tonton ya boye koya konyokola bana mitema kozokisa siko mutatika na bana misato bomoni ke bokabwani mususu ezalaka te mpona mwasi non mobali aye deja na makanisi na ye deja na mutu nayebi ke ndenge na ye kolingo boye aye na intere moko boye sikoyo mwana mwasi 36 ans Yvette atika na bana misato na 36 ans auti ozwa ku akofanda 37 ans 38 ans akozwa mobali mususu mobali mususu na kozwa ta mususu basisiko bota mwana moko to bana mibale yango bozokende okuta ke ndako moko eya na Moswahili ndako wana ka moko eya na Muluba ndako wana ka moko eza na Muyombe ndako wana ka moko eza na mutu ya Bandundu yo mutu moko tala basemeki ebele ntango kobalisa obi tala famille koto tala famille koto tala famille eya mosusu ezalaka foti ya basi te ezalaka foti ya nani ya mibali. Merci beaucoup na ndebo disposata bino pona kotala to pe pona koyoka ngai wa bino mama Elia Netu. Na lobaki na bino boye ke moi oyo de moi ya novembre oyo na kozala vraiment na bisenga senga makasi. Bisenga senga na ngai ezate po bopesa ngai lipanali ya te. Na senga ma ya komela na babuti na ma ya komela pona ya bibi botinda ka ba ya ngai ya mitema batinda ka mai. Mais na osenga pona ngate. Na zo senga pona bana orphelinat nana ba orphelin ba na Congo
nga mpe nazobongama nzambe asunga nga makolo eza na nzela mpona kokende kotala baorphelin. Yo nazosenga na bino moto ya mawa nyonso komona nasengi bilamba te, nasengi kaka mbongo oyo akomona nango oza na 5 euro oza na 10 euro oza na 20 euro peu importe ndenge okolinga kosunga baorphelin na ngai obengi nga mama Elia Neto. Numero na ngai ezali 06 15 31 69 90. Yango mpe eza kaka numero na ngai ya WhatsApp. Kubasadilanga kubadilanga, kubasadilanga kubamelelanga maza makiozi nga nasalaka na bino awa nazokata na nga ya kobungisa mwa suki kolata libaya mpona ya koswa na bino. Sikoyo salaire na nga ezali ke boyede baorphelin na ngai wana. Mwana soko aza ya libumu aza ya mutu moko meso abotami azaka so ya mutu moko te o. Nasengi lisalisi bosalisela nga baorphelin pour que bakoka kolia bien na Noël na nouvelle an o bakoka kolia malamu. Oyo naza kosa bosenga na ngai ya mois de novembre ti décembre eza mpona baorphelin. Ta bolingo banotindela nga mai bobanaoka na janvier, mais là gagnote na ngai bisenga na nga eyaka mpona baorphelin na nga. Mosapi moko esikola kelongi te eza association Elia Neto. Quand on parle de l'association na posa ya lisalisi na bino nyonso tu naza ouverte na mutu nyonso obengi tosolo na pesio ba détail kande na lobaka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzambe kalusa kumuna nzamba nibeshene bana betu boss. Bye bye.